tout comme vers 12h. Namoni maman on a dit pesa eloko yaki nango na pesi parce que ba maki wana ils allaient toujours epana. Azu ba maki wana maman on a yembi nzembo. Ayembi nzembo. Namoni mbonge ya océan et mati. Na kati ya mbonge wana namoni mutu ya serpent. Serpent ya munene mutune munene. Na bani mutu na salaki na dikobanga disoko meki kubanga ozali bo. Et abani ko ya lokwa na sambonge wana zo ya envers biso. Tamba zo ya mama wana zumaki. Abwaki. Azu sumaki mususu abwaki tous les 7 maka zo ya. Azu soso oto yaki na mbasamboka mibale. Akati bimisi makati mutu na ngwa abwaki. Mutu ali boso oyo na vina na prophétisa makambu ondira fana na ngeza mama wana. Atangeli ngai komba papa. Abi papa abotio ya so. Kombo na ye Jeff. Papa wana zapo. Papa atangeli ngai komba papa atangeli ngai komba papa. Tangwa babwaki bamaki ba soso ba bitu ya soso wana na soso wana. Namoni mutu ya serpent elongwe serpent ekomi mutu ya mwasi. Banda na za mutu. Banda na bani kota mwana mokilo na tikali jamais. Komona mwasi ya bongo. Suki na ye ezana ba doré na kata banzele ya suki na ye. Apesi biso mokongo. Atie loboko na ye boye. Kitalatali bimi na loboko. Na kati ya mai. Na okason. Abani kotala. Atie sur loboko mususu koto. Penya kisanola. Ebimi abani ko penya zo kutala. Après abaluki atali biso misu na yo ko mona mote. Bani ko lobana lobi na moni azan étoile ya makasi. Mais au senga il faut ça na voyage. Presque na fanda kina. Mona yo kamwa, nenga na kamwa ki. Na bi voyage. Ali faut ça na voyage. Mais voyage de resala na au senga il faut voyage à 5 ans. Maman on a tcheko. Na sutuki. Nazana mboka moko impossible. Omoni place na iko comprendre que tozana bamboka mibale à part lola na komade. Maintenant aleki na kata formation ni bosuba tina kinezani ezali dimi kozo ba papier mshoko ezala ka mwasa ke suba na kati ya akena ba akia subi abwaki papier ya mona abwaki biso to kubandaki koya to eto zui yango parce que naza licencié dans le domaine de la sorcellerie. Na butu naza licencié dans le domaine de la sorcellerie. OK. Baba rebelozo mona na victoire na Kishasa. Bisto ba ndeko kende soki pour sali papier na yakwaki. Ndenge ba kongola ka ba papier ba kwaki. Bisto yaka to lokotia. Oyeba monene. To koyeba parce que na kati ya ba terrasse na kati ya ba nini za kana ba poubelle na ba to kenda ka be ko coopérer. Na ba gérant. Ya ba gérant ya ba boîte. Que moi pas papier mon chou na soko sala wana. Pour tumba ya mote, bisto ko to pesi mo to zuba papier wana pakena. Même musicien zo régner mikolo na Congo. Na mona kai avant régner, okoye ba epasi balinga ka yebi. Na kacha mai wana papeza na mwasi moko. Reine oyo abandai ko former ba bengele vianda. Ba pasteur rebelle ba ebiete. Ngana kutana na yebi. Avec $1, tu peux changer la vie des enfants. Na $1 seulement, et que permettre ONG Vida Bakende à collecter en Bakende, couper ça ba orphelin na opération Mneno Baosala le 24 décembre. Il y a année Oyo. Celui qui donne aux orphelins prête à l'éternel. Toi, on a pour ça, tout c'est ça. On a $1 à Pam. Et qu'on fout là, orphelin mon classe. Topé ça, $1 à Pamba. Pour la bonne année, orphelin, Azanga, Losote, Sosote, Fufu ya Koliati. Yandena olo baboué. Benga na numéro wana. Opesa $1 no nenga na zopesa tout à l'heure. Soki ozalaka motema malamu ya kusunga, tala kanal malamu ya kotina mbongo na yo. Tozali bongo na M-Pesa, E-Bank, Airtel Money. Bana nyonso ya Canada to États-Unis, bokotina
Chez Biso Télévision, chaîne Oyo Ekokani na yo. Bozali ebele bokota l'émission de partout na pesi bino mbote. Mbote, balamio c'est à chez Biso TV. Oui, malamu na mission na bino réponse à nos questions. Yande ko na bino. Na pesi moyini nanga mbote, moyini bonjour, moyini nanga bonsoir. Bozali ebele bokota la biso mokili mobimba. Mbote, merci na confiance. Bozali biso a na chez Biso Télévision. Merci na sponsor nanga, otai ko futanga na fi salaire kitoko. Yé afutaka avant fin du mois. Après ça, il y a un salaire, yé à cause de sur le bien au salaka. Après si biso paiement na bon moyo fele, après si succès, après si nion sur tous aranango, Jésus-Christ Nazareth, il y a des sponsors nanga. Yo lingo so des sponsors, à na condition té. Na pesi mbote na batamité mabe, bato biso sur tolali pongi, bango bazui pour songo ba pumbwe ba kei, wala biso tolali pongi to ko pema, bango ba pumbwe ba kei. Bato bazaka suki mutabungi na vie, ba ki mutema keto, abongi pour la nini. Topesi bino mbote malgré kindoki na bino malgré mutema mabe na bino to pensera pe na bino parce que boza bato na yebi que un jour bobongo na mitema mbote na bino mbote na ba oyo so balingaka chez Biso Télévision bato mitema malamu sikoyo na pesi bino mbote bino bato za mutama malamu boyeba kosolola boyeba kosunga boyeba bato mitema mawa mbote na bino nalela bino makasi mbote na bino lisusu mbote na mame Miliseti Mayinga moi Nzambe depuis Canada. Il y a un message pour bana bitiki babi na décembre oyo essayer to sunga bana to soutenir orphelinat vida na $1 na yo okolesa mwana bitike akolia pe akotonda na décembre tindaka $1 na yo na numéro oyekoleka na spot na biso ya orphelinat vida. Merci pe na ndeko Chris pour la prise de vue du côté réalisation na moni Denis Mosolo na moni pe Elias bana mikembe wako sama ba tata 40 ans mbote na bino na pesi pe mbote na ba nyonso basabona na chez Biso Télévision. Les lots toyeli bino témoignage ex sataniste morobo ya bongoli mutema. Mais ni na zai ko sala kuna ni na ya nango pour découvrir somo à travers tata na pesi mbote. Merci, mon père pesi mbote. Sango nini? Oui, malamu ngolo nzambe. Kama biso le sambo ya motoko tala mozindo émission. Tout sambeli. Merci mon sang toi Israël pour na bola mono na tango yo otoko sololo za la nzambe. Oyo lokotanga musika obimisa ngai na kati ya baebale ya océan pozongisanga na mokili oyo. Merci na kombo ya Yesu Kristo. Amen. Amen. Moto na Nzambe bala liboso to ya na chez Biso Télévision to benga kiyo po ete témoignage ozali nango ekosunga peuple de Dieu ko édifier bana Nzambe place ozalaki otika yango kasi komi lelo ko sala Nzambe nini ya mabeto pe avant to banda sous moyen de se présenter bat baye ba malamu mingi. OK, na bengami na bana malamu c'est muke na bengami na kombo ya prophète Chico Shembo l'homme de faveur. Prophète Chico Shembo l'homme de faveur. Nazali moko ya ba prophète au tozali na kati ya communauté à église la main puissante de l'Éternel où ezo kamba me pa ya prophète Michel Kanyonga Kingasi. Il nazali chef spirituel ya communauté la main puissante de l'Éternel. Voilà. Sikoyo to kometa soma lisolo na yo iska wuta lolenge nini nzambe azwa yo akomisa lelo mosai na yo. OK, lisolo na ngai eza mwa mulai na mwa ngonga muke to ko saba épisode la. Merci. OK, na CP. En tout cas toi ton na yo voilà. Ya ko expliquer peuple de Dieu ce qui moyen aller au petit exemple ba nani zanga pété pour que ba comprendre. Voilà. Merci ngai nazali mwana ona botami et pas ya papa Jeff Shembo She Wasenga na famille Shembo mama Anita Botomba nazalaki ko sala théâtre na groupe Sans Souci mokili mobimba groupe théâtral Sans Souci je crois déjà ndenge nazolo babwe batoto bandaka na bango bazo mona déjà elongi na ngai malgré nazalaki penda na succès mingi te voilà na nazalaki ko sala théâtre na groupe Sans Souci batoto zalaki na bango zali ba papa Makaya kombo na nga na groupe Sans Souci ezali mavwanga mutapesa nga yango mbuta makaya serwa tozalaki na ba Oscar mama Chako tozalaki camarade na ngi zalaki 2 minutes mais serwa na 2 minutes akida na succès biso succès ezalaki nanu penza te ba Oscar nde azalaki lokola chef ya groupe na Tawana. Voilà témoignage na ngato lisolo on est comme memela bana Nzambe mais ko ebisa bana na Nzambe ke il faut bakeba parce que mokili eza mabe omoni
tout ça temps ebele depuis président sans souci akufa nzamba loba nanga makambo ebele mais na apesa ki ngai permission te na ya ko bimisa yango na mokili to na loba na ngo pa bato. Très bien. Mais ça fait temps ebele toujours qu'il y a 2 mois ne nzamba banaye ko loba nanga makambo omona il faut ya ko loba yango enfin que peuple nanga o baza ya ko bunga ba zwa lobiko tant nanga ekoki. Voilà. Le sol nanga isaboye na lingi na bisaba na nzambe landanga na tension parce que délivrance na bino est commis pembeni. Na kenaki na groupe sans souci. Groupe sans souci mutamemanga kuna ezali papa bébé. Papa bébé azanani. Papa bébé azali papa oyo aboti ngai menanzela ya tozeka sa mobali ya mama nanga. Aza mobali ya mama nanga ngana za na famille Shembo. C'est-à-dire papa biologique na ngai ezali papa Shembo chez Wasenga Jeff. Mais bakabwana ki na mama ya zwa ki ngai mwana mukende babali na mama. Na kokola difficulté zalaki na kati ya famille, passe zalaki makasi. Na bane ko sala théâtre na quartier parce que dans une pena temps kota na classe était. Lokola mona ki don wana ye papa bébé wana wazali mobali ya mama wazoki ngai wota na bomwana na ngai ya muke nde alobité na mema yo pa ya sans souci mokili mobima parce que bana ko beta na bango guitare parce que sans souci avant ça la muto à théâtre zalaki musicien bana ko beta guitare a memenga ikuna na bandi pe ko sala théâtre mais réalité moko na kutaki na kati ya répétition wana ceux qui sans souci azate Oscar Nathan zalaki chef de répétition poacha yo ezalaki impossible à couper ça yote pas 2 minutes car bazo sala ba Oscar ba papa na biso tipo kufa poudre de chasse ba Wemba papa Wemba ya musicien te mais na kata troupe théâtre sans souci pe na Wemba ba Omega ngana zalaki lokola mutu mo na zalaki négligé na bande ko zo valeur mukie soki mukolana mama chako aye répétition to mukolana papa sans souci ye moko aye répétition na sala ki boy. Alors, on n'a pas su wana toujours ya répétition muke et quoi arriver mukolo mususu ndeko moko azapeti lelo moyena tanga kombo na ezalité abengi ngalobi yozo ya awa chaque jour ke na théâtre sans chaque jour mais on lega na TVT na lega na TV 2 fois kaka voilà on lega na TVT on moni ba 2 minutes ozomona ba Oscar ba Omega ba Anita ba artiste kala ba Anita o ba mama chapo ezane sika oyo ba simba ngai pe na époque wana na moneki ya solo réellement que ba 2 minutes bazana ba kisi bazana biloko ba simba a proposer na lobi na lingi na komisio koleka ba 2 minutes na lingi na komisio koleka ba Anita koleka ba Oscar koleka ba noso zomona oyo ngana bi trosala ndengeni alobi na kobema yo epa ya mutu moko mutu wana awosala no makambo yaza mwana mbayi na zana mama na ngai mais mama na ngai wana kosala na yo makambo koleka ba 2 minutes okoleka ba Oscar okoleka ba Omega okoleka ba poudre de chasse okoleka ba tunyo sokozwa succès so yaka sans souci amoni yo boy mutema ne sepeli a chayo ngana bi OK c'est une bonne chose lokola na zaki na posa ya succès et succès wana amemi ngai singa tokene amema ngai epa ya papa moko na kimbantseke na kati to komi alobi na ye na mutu na yebisa ki yoye mais papa ngo ya kimbantseke ayebisi nga boy alobi ngai par rapport na mon étoile na yo na lingi te nga na sala musala na yo il faut to voyager na yo to kende na na Pointe Noire na Brazzaville na Pointe Noire alobi na simba kape bat mais yo étoile na yo za makasi na lingi te étoile na yo nga na travailler yango oza étoile ya munene il faut na même pas ya mère sirène na biso grand maître maîtresse na biso OK abi luka transport au futela ngai poto kende et na trouva ki yango malamu je me souviens nazaki na mbongo te na kenda ko yiba pièce ya liputa ya super watts ya mama na ngai nde na teka yango to kende na Brazzaville bien aimé dans les Seigneur yo za na ba problème ozolanda ngai landa témoignage au malamu ko porto délivrance ozo na ngana mona ti nzambe ya Israël al bimisinga na kati ya makama mabe po yo kangolama enzamba sa ya lobolamu
bien aimé ozo na témoignage tant to komi na ke na mbongo wana to kati Brazzaville to la na Brazzaville 2 jours papa makam na zo biso yo moko pe ko salo somo mais faut za la motema munene to komi na Brazzaville to la na Brazzaville 2 jours mais na programme ezalaki il faut to kende na Dolisie to bande ko fana na Dolisie en face ya hôpital général ya Dolisie to komi na Dolisie to fandi to ke ko mona mama wala a présenter nge pa mamango manga tani ngabi oh ozana étoile ya makasi mais bandiko otolobaka ko prophétiser biso basana nzambe to prophétisaka mutu ali boso oyo na vina nga prophétisa makambu ondira fana na ngeza mama wana bien aimé même banganga ya kisi ba yeba ba vina biso ozomona zo prophétiser zo kanso ndira za na nzambe atangeli ngai komba papa abi papa abotio ya solo kombo na ye Jeff papa wana zabo papa atangeli ngai komba papa tangeli ngai komba fami alors bi mutu azobokola yo aza papa na yo aza papa abokolu yo papa mama wana na bi oh c'est que muto yo ça va somba soso to sombi soso to sombi 7 mak to sombi 2 soso ya mboka to sombi 7 mak ya mboka to lali eloko nini sali alors il faut avant to kende place na komema yo il faut au sala 2 jours na 2 jours wana yo bandolia te cela veut dire jeûne sec o ezalaka ba chrétien ba négligeaka oyebi ba chrétien belé ba négligeaka jeûne yo zo sala jeûne zo sambe oyebi ba prière ya jeûne comment nzamba répondre kango alors bi poto kende sika tozo kende na yo ezo senga il faut jeûner pendant 2 jours mais na kamwa to sambelaka te na fana nzala pendant 2 jours yango un bon chrétien il faut jeûner na katia lo sambo ya jeûne et prière nzamba sayelaka bolamo et akangolaka ba vie ya bato ebele papa to na sali jeûne wana pendant 2 jours lobi nango te ko kende habito kende maintenant na moto zu mutuka ba taxi poto kende maintenant pont noir OK on a dit ah maman toujours sur transport habité il faut que na océan na pont noir OK na mama wana oto kende ko kuta na pont noir na mutu nanga oto longwa kine na Kinshasa to komi réalité so ça matin to komi na océan to zi transport d'Olisie to komi na océan makambo na zoloba esali bambula ebele eza makambo ya 3 ans te eza makambo ya 50 te kanisa avant même président sans souci à kufa nde makambo ezalaki eza makambo umeli mais nzamba lobi nanga ta ekoki parce que eza na bana na nzambe ebele oyo ta ya délivrance na bango ekoki eza na ba mama ebele oyo ta ya délivrance na bango ekoki ozwa nango na poto za États-Unis za partout ta na ekoki papa to komi na océan na pont noir c'était vers 12 heures to komi vers 12 heures na moni mama wana bi pesa biloko yake nango na pesier parce que ba maki wana ezalait toujours epana azu ba maki wana mama wana yembi nzembo wana tilo leza la epana ngana mutu ayembi nzembo na moni mbonge ya océan et mati na kati ya mbonge wana na moni mutu ya serpent et bimi mutu a serpent bimi comme ça serpent ya munene mutu ne munene na bangi mutu na salaki na bi kobanga te soko meki kobanga ozali bongo j'étais il faut na supporter et abani ko ya loko na sa mbonge wana zo ya envers biso tango azo ya mama wana azu maki abwaki azu sumaki mususu abwaki tous les 7 maki azo ya bazu soso oto yaki na mba samboka mibale akati bimisi makati mutu nango abwaki akati lisusu deuxième maman wana ngako mapembe na biso sirène wana abwaki maintenant qu'est-ce que je vis tango babwaki ba maki ba soso ba mitu ya soso wana na soso wana namoni mutu ya serpent elongwe serpent ekomi mutu ya mwasi banda na za mutu banda na bani kotamwa na mokilo na tikali jamais komona mwasi ya bongo mwasi kitoko suki na ye ezana ba doré na kata banzela ya suki na ye
apesi biso mu Congo atie loboko na yeboy ki talata le bimi na loboko na kati ya mai na okason abandi kotala atie sur loboko mususu koto penya kisanola ebimi abandi ko penya zo mitala après abaluki atali biso misu na yo ko mona ngote maintenant à s'adresser et pas ya maman azaki comme maîtresse nanga obande ko inkuluka ko initier na kati ya makambo abandi ko lobana lobi na moni azana étoile ya makasi mais au senga il faut que ça na voyage presque na fanda ki na mona yo kamo nenga na kamo ki na bi voyage ali faut que ça na voyage mais voyage to ko sala na au senga il faut voyage à 5 ans na juste sika na fanda ki voyage à 5 ans na zo trembler abi faut ça na voyage kende préparer na voyage sirena mbonge ye makasi pour azongi maman na bitoke pour la préparation na tunier ma préparation et puis 5 ans na lakaki na ndabuta habité ko banga te 5 ans oyo na et pas na bino ba comprendre te tokei to sali sous des jours et na des jours wana et 5 ans ki na biso mena to ya to zongi lisusu na océan wana le même makambo et salama ki liboso le même cérémonie et salami maman on a tchebwe na sutuki nazana mboka moko impossible omoni place na iko comprendre que tozana ba mboka mibale à part lola na komate en dehors ya mokilo tozomona oyo ba États-Unis ba Londres Congo tozape na deuxième mboka oyo eza na se ya mai na komi na kati ya mboka wana réalité zo salama nini bien aimé zola nangai tano ya délivrance ekoki je suis sûr il y a makam na zoloba tant il y a délivrance ekoki nazomona maintenant leki na kata formation liboso batinda kingezani balobi yo okubanda kubimana basi maintenant tango banobima na basi ezani okubanda kolala na basi super mena ba obandovia nango et super moi et pas basi to bandozwani to banda kozwa kokanga mabota na bango yango zolanda nga mabota no ekangama oyebi te pourquoi bakanga mabota na yo oyebi te pourquoi kobota na yo zobota te parce que Bible lobi chaque chose à son temps. Amen. Bible lobi chaque chose à son temps. Ça c'est Salomon zolobam likamuna na tango nango moi ça côté ndako libala sali une année 2 ans bota te mais au moins la 3e année il faut bota 4e année il faut bota mon sali 7 ans temps est belé aux bota te et d'avance Bible lobi et je sais que na se multiplier moi c'est normal ba sangani ba se multiplier cela veut dire ba bota ndenge ba bota ki peut faut bota mais comment au quotidien ndako libala ozo bota te oyebi te papier mouchoir o utiliser kana nzoto ne ya bo mwasi nani azwaka yango et musala oyo ba sirène des eaux bazo sala ezali dini kozwa ba papier mouchoir oyo ezalaka mwasi ake suba na kati ake na ba ake subi abwaki papier ya mona abwaki biso tokobandaki koya toye tozwi yango tant tokozwa yango toke tokangi mabota maintenant pendant que yozo bota te biso tozo utiliser ba chance na yo basi yo belozo mona bazo bota ta ezate ke ba noko na bango bakanga ko bota ezate ke po mama na ya kanga ko bota to batata na ye ezali parce que puissance ya ba sirène ndezo prekisa ya bota yango moni mutu akobenga tokosambela parce que ngana za na secret nazana 27 clés oyo ya kofongola pona bana pe pona ba difficulté ya bato na yebi eza différent papa 27 clés nazana 27 clés oui obi eza différent na pasteur oyo ayebi eloko te azo sala délivrance ya mama bota délivrance ya ba chance à mutu mais ayebi te mais ngana uti na bango donc ayebi ke muto nenga azo bota te bakangi awa nazana 27 clés olandinga papa donc soki mutu abengi ensuite banana témoignage. Ok, merci. Et arrivé na kati ya mai wana il faut na sala 5 ans. Mais 5 ans ya mokili. Auto c'est différent na 5 ans ya ba esprit. 5 ans ya ba esprit, c'est 5 jours. Jour moko est égal à une année. Ba former na ba so former bisoni. Parce que naza licencié
na domaine la sorcellerie. Voilà, na butu. Naza licencié na domaine la sorcellerie. OK. Naza gradué comment na ko yiba ba étoile ya bato. Ndenge na otalo boy. Tant nazalaki na bozo étoile na. Oh papa tika bato balo baka boye. Bato balo baka boye to sakana na bango belé. Oh bon, OK, c'est bon. OK. Et arrivé que n'attend tout tangi to chirishi. Maintenant na kati kuna tozo monani, nazo mona même pas musicien belé. Oyo lolo bazo réunir. Na mona ba mission qui ti mo voix apparemment. Tellement na ko ba ngelo voter. OK, toko ba témoignage. Voilà. Ba musicien belé na mona ba ona kata mai wana. OK. Ba pasteur belé na mona ba ona kata mai wana. Même musicien azo régner mikolo na Congo. Na mona kai avant régner okoye ba epasi balinga ka emingi. Baso ba okinze mboni bazo kalokola bakufa. Ba pesi biso ba signe. Ba bitambo ko banda ko travailler. Moi so boko mona alati lambatiki mutolo libanda boko zwa étoile na ye. Moi so boko mona alati mais alati biloka matoyi ebele boko zwa étoile parce que ça va signe na biso. Et na kati wana to bandi ko travailler après 5 ans na ndeko et 5 ans kina bima. Mais nzambe alobaki na ngalobi ndabane ko toujours bandoto. Après 5 ans na bandoto nazoto bandoto nazali boma. Mais na kati liboma ngo nazoteya. Boma azoteya na kati liboma nazoteya. Ndabane ko comprendre te. To bandi ko kende na baba. Baba rebelle ozomona na lemba. Baba rebelle ozomona na victoire na Kishasa. Biso bandi ko kende soki muta sale papier na ya kwaki. Ndenge bakombola ka ba papier ba kwaki biso ya ka tolokotia. Boye ba nini? Tokoyeba parce que na kati ya ba terrasse na kati ya ba nini ezaka na ba poubelle na bango tokendaka pe ko coopérer na ba gérant ya baba ba gérant ya ba boîte ke moni ba papier muso na soko sala wana bo tumba ya ngote biso ko to pesi mongo to zuba papier wana tokena ba te belé ba kanga manengwa et vina biso ezalaki yango wana chaque jour to banayi ko ya to zuba papier wana toke to sala na musala na kati ya ba papier to kotala tozi pa to bi yaza ki azana problème fito kangi ko bota yaza chansa yaza boy Tozi ba travers tozi ba travers papier parce que papier soko pangusi mutoki eza vina yo yango mona na ki musala nzambe moko abanayi ko déclarer azolo ba ke ndenge no pangusi mutoki motse papier na poche na comprendre bien yebi makama milimo parce que soko pangusi papier tant ochena au boaki mutako ya tozuya. Et réalité bande ko sala mabiso yango wana tozo ba papier wana tozo kanga ba chance ya ba étoile ya ba makambu ya ba te belé à travers ba papier wana et mususu ezali to mona ki na auto zaki formé na kati ya mai wana ezalaki pe na koya boye na zui mwasi na pesi mbongo na bimina juste ka contact ya nzoto na zui vi na yo mobimba au mona ba sebele akoma na problème ya bas de ventre le laka ali mobali moko lala na ye azala magicien atikela yo semence ozomona atikela yo semence moi si moko lala ne parce que ezaka biso mbali te tozaki même na ba sirène des eaux na kati ya mai wana papa za na moi si moko reine oyo abandai ko former nga ba bengi ele viata ba pasteur ebele ba ebiete nga na kutana na yebo et ye mutu azalaki maîtresse azalaki coach na ngai azo coacher ngai nani abandai ko coacher na komo ko kanga ba chasser ba et ba exigent ngai ba pesa ngai reine moko na bota na ye reine des eaux mo bota na ye oui na bota na reine bana mibale na bota na reine bana mibale mais au moins na lingi na ebisa bato o bazolanda ngai mutu nyonso za na problème o remarka ke o belo mo esala maka mwasi soka sana mobali abandi ko vivre mais après mobali na okimeka ndengwana to bison to sala rabo to sala ngo ebele ozo vivre na mobali kimio ka rabo o bandai ko évoluer bien na mobali soka mobali ju musala mobali liyo le susté donc étoile na yo za na kati na biso nde to utiliser to teka ba étoile ebele et quoi arriver qui va permettre ngai na boda
Pourquoi? Na koma ki na besoin na bima na ngai na makambo wana. Ba comprendre abi yeso ki to tiki ya bima na makambo yo aokene ko dévoiler biso. Alors sirène wana le viandeur a exigé ngai na boda. Apesa ngai mwasi na boti na bana mibale, sukota na boti moyena bima ezate bana wana bakomi ko réclamer ngai. Parce que au gros abandonner foyer na yote. C'est ça. Même dans mon qui normal pour abandonner foyer abakanyela kango, abandon de famille. Na monaki na koki jamais pour abandonner foyer. Et na rumelaki na kata makamona, je crois même na ba deuxième partie na koya na kolobela comment bana kuna bakolaka. Na koya na kolobela ndenge nini reine même na kolobela même si reine ya Zaïre. Kombo Zaïre eza na reine o na mona na kati ya mai wana. Et pour arriver nini papa mukolo moko na butu na lali na loti ndoto. Na moni mutu aso yebisanga lobi shiko nzela wana eza ya yote. Parce que nzela wana yo landi oko sacrifier bato ebele. Mais ngai na poni yo po salela ngai. Na comprendre et puis lelo papa bato bazo kango na bananzela na ngebele. Chaque fois dernièrement ba yela ki ngai mutu zaki na maladie ya sida. Na bondeli pona maladie ya sida mutabiki. Ni la chose ya biki mutu. Non, il y a ça oh na deuxième na kuyana ba coordonne na kuyana ba résultat. Et puis mutu moko te na maboko na bato ya sida ba biki 7. On a tenu na inerbe ba yena ba témoignage. Voilà, pour ceux qui prennent la première partie, la bande tout ça deuxième partie, bah tu vas retenir nini na maunion so tout ça li quoi les topé au témoigner pour aller. Bah tu vas retenir le komoko ke Nzambe azana possibilité ya kubiki sabatu. Nzambe azana possibilité ya kupesa yo oyo zoluka. Mais po Nzamba pesa yo ezo senga osala contact na mutu azana a vraie alliance na Nzambe. Po Nzamba pesa yo ezo senga osala contact na mutu oyo a vivra makambo wana. Yozo kende pas pasteur moko, prophète moko, abonde la pona pona robota. Ya yebite azana fongola ya ba débloquer kabana te. Ozwaka mbongo te parce que to kambane ko ngana ba chance ya batu. Mais oké pas mutu moko ye moko na ba problème à famille na bango ba loka ya na ba lien. Comment ko bikiso na problème wana? Ozomona. Maintenant biso o ba ko retenir ezaki ndenge ozolandanga yeba ke na ye pona solution na yo. Ozana maladie ya sucre, ozana maladie ya problème kobota, problème ya ba chance, likambo moko songolo, eza makambo to bandai ko mona ngona se ya mai, na yebi ba secret wana. O ezaki soki obengi ngai lokwa na ba secret wana, na koyeba ke problème na yo bakanga yango place tel na fongoli ya. Donc bato ba benga biso et Nzambe na biso akozanga te ko pesa solution papa. O bato ko retenir ça que Nzamba dans la possibilité ya ko bikisa pe ya ko pesa solution. Merci beaucoup l'homme de Dieu. Tokomi na suka la bandi témoignage na yo édifier peuple de Dieu. La bandi o nyonso à la émission yo numéro de téléphone ba robengo na numéro nini? OK, numéro de téléphone na ngai ezali plus 243, ezali WhatsApp plus 243, ezali ba 9 37 69 79 plus 243 39 37 69 79. Voilà, merci beaucoup. Tokomi Nasuka, un grand merci na sponsor na Jésus-Christ Nazareth. Ba biso na bagi yesu na ba rason mututé pour na émission lelo. Pour témoignage na yoki donc na éviter quoi. Tumtani balasima. Eh mon vieux Jojo Lukoji, na buki mibeko. Mon vieux Jojo Lukoji. Donc tumtani balasima. Bye bye. Merci. Et ONG Vida est lancé Bongo, opération Tsunga orphelin na $1. Na $1 na yo, tu peux sauver une vie. Même après la mort, même après le retour à Christ, Yaya Misana Biso et témoigné Biso Liboso Nazam. Avec $1, tu peux changer la vie des enfants. Na $1 seulement, et que permettre ONG Vida Bakende à collecter un Bakende, couper ça, ba orphelin. Na opération Mneno Baosala le 24 décembre, il y a année Oyo. Celui qui donne aux orphelins prête à l'éternel. Toi, on a pour ça, tout c'est prêt. Bon, $1 à Pam. Et qu'on fout la orphelin mon classe. Tu payes ça $1 à Pamba. Pour la bonne année
orphelin azanga losote sosote fufu ya koliate yande na oloba boy benga na numéro wana opesa $1 no ndenga na zopesa tout à l'heure soki ozalaka motema malamu ya kosunga tala kanal malamu ya kotina mbongo na yo tozali bongo na M-Pesa, e-bank, Airtel Money bana nyonso ya Canada to États-Unis bokotina chez Biso Télévision chaîne oyo ekokani na yo. Bozali ebele bokotala émission de partout na pesi bino mbote. Mbote bala nyonso ya chez Biso TV oui malamu na mission na bino réponse à nos questions yande ko na bino napesi moyini nanga mbote moyini bonjour moyini nanga bonsoir.